senga na bino botika kolelisa mitema ya bandeko basi artiste et comédien. Est-ce que Nana Yakoloba? Mais j'ai toujours pardonné l'homme à question. Je me disais qu'à cause de la mature, ça devient de plus en plus pire. Dans ce live, c'est moi, Brunel Bilama. Pardon, papa. Joie Kombo Nangai. Déposé en vous. Salabavina yo, Tikangana Boko Labana. Ce sont tes enfants. Nyonso na vie Herman Likasongo ezalaka théâtre te nyonso ezalaka théâtre te lelo mobali oza exposé sur les réseaux sociaux mutakala na yo na ba congolais nyonso ba yebi yango Herman Likasongo, mais ta femme a supporté au point que aebisio papa soni wana na limbisio to boko la bana to sala foyer na biso comédien. Ils ont changé karaté, comportement de comédien, surtout ya bana mibal. Ils ont changé karaté, ya moni faut ko betarande moi c'était boé pour na peut-être nzamba ko sunga bango pour que ba mekempe ko changer. Surtout ya mibal soka kuti moi ça za déjà ndeti na 1000, ça dit fois fibo 1000 wana soko kauki osili ale ya aluki su chemin na mususu, aluki su cop na mususu. Tout le monde est réalité, toujours des Kassaïens. Trasoni bozo kisabiso. Bande wanabiso balu babo dosé. Bande wanabiso ya Kassai. Bande wanabiso ya Kassai. Bozo kisabiso ndeti moi soni trop. Bozo kisabiso soni moi trop. Artiste et comédien bazara na ngola awa. Ya bande ko balu banazo insister bien. Pour prendre conscience parce que moi na mobali nyonso âge ya koluka ko gagner vie bandana na 17 ans 18 ans so comme déjà na ba 40 ans et comme il risque ndeti ya vie et comme ma facteur chance ça dit faut intervention nzambe ba artiste comédien mingi oyo bana basi bazo bala kabino bozo na bi comportement malamu tina ndoka libala. Artiste comédien nyonso oyo ya mibali o basi bazobala kabino soko bali yonde muto kozwa ndaku eza ata ya kofutela yonde muto kozwa ndaku po mwasi aya na libala siko moi ya des fois na mine yena tuna bandeko o basi babala bango o ya artiste comédien basi babala bango siko bosala net ndeni jour oke de siko na ndaku libala nao bandeko pe bakenda kotika yona ba valise eyenga umoni shaka be eyenga biza babiza na pesa mwase ya potongo donc moi ça awaya mbele wa awaya mina makasi quoi. Hello, salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je suis bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a sélectionnés parmi les vivants. Merci, Nabino Sobopé sera confiance et pas un tonton. Et pas les tontons qui parlent mieux que les autres défenseurs. Il y a drapeau, Miss Gay l'artiste. Bienvenue sur l'émission Faits sociaux, analyse à moto, amalizi. Il y a kafu. Tout cela nous moi mouké, likambwetali, comportement ya bandego na biso. Artiste comédien na kati ya Kisasa. Na betaki mwa likambango karatro mesiko ba ike bato balinga émission oyo, bato balinga chaîne oyo Mosa Kolisha ko télévision, ba bisinga en tout cas les tontons qui parlent mieux. Essayez un peu de parler pour nous par rapport à ce qui se passe pas bandego na yo. Il y a artiste. À ne pas aussi oublier, moi-même aussi je suis artiste comédien. Il y a un moni na betaki det moi karapo. Ils ont mais vu que comportement est bandé comédien, ils ont changé karaté, comportement bandé comédien, surtout ya bana mibal. Ils ont changé karaté, il y a un moni, faut que betarande moi c'était boé pour na peut-être nzamba ko sunga bango pour que ba mekempe ko changer. Tikana pesana no mbote pas les boss des boss, hein? Le pasteur Michel Chako. Motomoro bien.
Motomoro bien, l'homme des actions concrètes, na linga ki bongo, na lingela ka epe bongo na mama Julie. Mbote pa inyoso bozwami parce que ngai naza fierté ya famille. Le kumu ya libota Georges Chimba. Na kosala ngo bien peut kosala ngo bien pour bino bolinga faits sociaux, bolinga mosakolisha ko télévision. Aimez, commentez, partagez et surtout vous s'abonner en désordre pour que awapena ne actualité et vandi. Nini ezoleka epa ya Herman Kasongo. Nini ezoleka epa ndeko na biso Herman Kasongo, l'artiste et comédien. Premièrement, avant de commencer l'analyse d'angai, na ina expliquer baïke que na lobi ni bandelaire je suis artiste. Merci na ba commentaire na ba j'aime, merci na ba partage, merci pour vous abonner. Bino moko sa mutatinda bino pokara tonton mise à sango bien. Alors, ni nezoleka pandeko Herman Kasongo. Soto bito tika ngope boye ko za l'exemple te pour la bandeko mususu. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, bandeko na biso ya Kasai. Bandeko na biso ya Kasai. Bozo que sabiso ndeti moi soni trop. Bozo que sabiso soni moi trop. En définition, en voyant un artiste, c'est un observateur de la vie. Il regarde comment les gens vivent dans la société, savoir quitter dans les mois et entrer dans son rôle. Nyon son avis, Herman Kasongo ezalaka théâtre traité. Nyon ezalaka théâtre traité. Ezate que to koti makamuna bino, mais yoka histoire ya mwana mwasi oyo. Oyo azaki mwasi oyo Herman Kasongo abali. Et puis bandeko bakasai pourquoi na insister pas na bino? Ba artiste comédien mingi oyo bana basi bazo balaka bino. Bozo za na bi comportement malamu tina ndako libala. Ba artiste comédien nyonso oyo ya mibali o basi bazo balaka bino. Bozo za la kamalamu tina ndako libala. La Bible dit l'homme quittera et il s'attachera. C'est le contraire aujourd'hui. C'est la femme maintenant, nous avons quitté pour s'attacher à mobali nae. Réalité ya mabala ya poto ya ngwana. Ndeko mwasi, ozana ope bien, ozana na mama koki na yo, mibali pe mususu bazana poto ya bien, okoki pe ko s'engager. Mais bon ça na bino pe mabete. Peut-être ba goût na yo, ba couleur na yo, ba choix na yo, ba lolenge yo lingaka. Et c'est un artiste comédien mo boazana ki sasa. Mingi bozo dembela bango pona succès, bino bozo dembela bango pona beauté bozo na TV, ningi bozo dembela bango pona qui via qui staro banango. Mais esika bandeko ya artiste comédien ya mibali bazo bosana que nyonso na vie za théâtre te quand tu t'engages na mwana mwasi ya batu, na mwana batu ya mwasi. Bokomi ndako moko, il faut qu'on respecte vie ya couple. Na moment wana to mona lisusu Herman ya star te to mona susu Herman oza susu Herman ce qui y a danger te okomi papa responsable le numéro 1 ya ndaku ou ya ko protéger famille na ye to foyer na ye tala succès ndenge etombola tala succès ndenge e bambaka tala succès ndenge tungisaka ba artiste comédien ya mibali. Et là, on a son avis, c'est important de perdre des opportunités. Ndenge beaucoup tani la kibiso to yebite. On a vu tout le monde maman subitement sur les réseaux, notre artiste Herman Kasongo, il se marié et tout, c'est une bonne chose. Mais tala siko yo bololo ya libala. Nini ya mabe ndeko ya mwasi asalaki pour que aya andimako longwa Canada aya bo s'engager bo balana asalpe ma démarche tout, ma mututu ou rejoindre moi si na yo famille na yo na Canada. Comportement ya artiste comédien ya mibali eza mingi ceux qui a commis déjà engagé via qui star al ngotika ngote sadi pas moi si na ye faut moi si na ye ba blague ne ya zaka star or que qui danger et pas moi si na yo ezala raté. On a vu le cas, il y a plusieurs artistes. Réalité, à Potobino, bibiso notre kenate notre yebité. Mais apparemment, c'est comme si nabasi ba balarabino. So ibo komi na poto, bozo comme un chiffon. Beaucoup supporter réalité, on a te bosa ba n'importe quoi. Oya supporter réalité na revendre pe na moi kimia mais nyonso comme la ye abombika na motema. Moi si okoyoka ekoloba, alobi très bien abi aza muta koloba te mais ceux qui baba alobi parce que trop c'est trop. Baza ebelete na côté la ndeko na moi sinon direct te zate pour côté la pour nous défendre. Baza ebelete lelo
mobali oza exposé sur les réseaux sociaux mutakala na yo ba congolais nyonso ba yebi yango Herman Kasongo, mais ta femme a supporté au point que aibisio papa soni wana na limbisio toboko la bana to sala foyer na biso et puis na famille na ye combien plus fort na famille na ye nenge bazala ridiculiser bazala humilier bayoka soni famille à moi si oyo pour la bêtise oyo sala vous allez muto ko se comporter sous ma bête pande on a biso ya mobile et pande on a biso ya moi si pardon nini bolukaka biso mibali Herman pena mituna tanga imoko tolukaka nini Herman Kasongo nyonso na vie ezalaka théâtre te théâtre ko kozalela yo escalier ya vie pour okoma quelque part et tant okomi quelque part il faut se concentrer na vie oyo kuti quelque part esiko komi lokwa lipamboli na po bosala chemin na bino osala makambo na yo théâtre aussi la katin. Mais pour nini lelo bana mibali belé na théâtre oyo ba pesi chance surtout ekolo na biso ya baluba miso super bazar na kati Angola mingi na bango bazar na kati Angola a bokomona ba basi surtout bande na biso mingi ya baluba soki ka mobali mwasi ya balié eza pasi avant na malam alors soki oye na vie ya mwana mutu soki oye na vie ya mwana batu ya mwasi par exemple soki kuteki mwana ndeko mwasi azaki déjà na 1000 soki kuteki ndeko mwasi azaki déjà na 1000 au monique 1000 wana soko za na bolingo na ye okosala effort ata yo za le côté o ba sabe effort ata ya ndenge ya ko gérer ya ko orienter pour que 1000 na ye comme 1500 et comme 2000 pour sauver couple na bino. Ce n'est pas le cas avec les artistes et comédiens. Surtout ya mibali soka kuti moi ça za déjà ndeti na 1000 ça dit fois fibo 1000 wana soko kauki osili ale ya aluki su chemin na mususu aluki su couple na mususu. Tout le monde peut réalité bande mususu balaki bangwao toujours des kassayen tala soni bozo kisabiso bande wana biso baluba bodoze bande wana biso ya baluba bodoze ezala ta ba musicien ezala ta ba comédien mais so comme ka mambo te kasai ochi Fabrice Chibau Mardoche Kabongo soki Herman Kasongo so yo koto ezala soki nani moi kanzadi et puis mingi ya bande kwa baluba oya ba artiste comédien ba osala ba bêtise on a bazaka batapembe pembe na bino tobi eza yango ya chokote eza pena bobotama batapembe mais abo bakisa pe moi produit pour l'éclairage sauf que soka ande passe yé pembe ngo nzulukaka dans les vides eza ka ya dora mais pembe ngo nzulukaka mwana lombango pona nini pour passe yé. Pourquoi bozo sunga bandeko ya basi te? Pourquoi boza kaka sima ya bana basi oyo bazana moi quelque chose oyo ba vina bango zo kende ti moi bien? Pourquoi boza kaka sima ya intérêt ya bandeko ya basi pe bozo kisaka bango? Kolela ya mwana mwasi oyo atangisi makila 4 fois pour apesa yo bana. Ana bana na yo. Alobi pe bien, obi quelque part elo salinga pasi mingi abi kolinga te Herman ngana ko ma penyel ya vie na yo. Kolingate ngai na koma penyel ya vie na yo. Vous savez tant mon solo ba keno akoma penyel ya vie na yo. Biso monyo soto yebi na Congo, penyel a moi ça ndé nini? Azali moi c'est exemple été. Et puis moi si yango o penyel azali. Azali moi si ya muta, azali moi si ya muta za colonie. Toujours Kasai Muluba. Ça dit nalingi na beta CT bandeko ba artiste ba comédien ata mandat ya l'état pe silaka eza na succès monté za éternel au moment où yo profiter na succès et que nzamba pesi yo mwasi ya vie bovanda na mabena malamu lukande orienté boza plus na ba fitité boza plus na makambo etali binote boza plus na makambo etali kaka théâtre vigno sera théâtre té. Moi je ne pense pas que esobe tangazalaka la dinzongo esobe tangazalaka na ndaku na ye azalaka esobe te. Fiston Saïsa tangazalaka na ndaku na ye azalaka Fiston Saïsa ite wana makaku mbwate. Aza père na kati ya palais. Mais
mingi kat na bino ya bandeko na biso ya Kasai ya ba comédien bozo sala moi ki bolenge immaturité na wanda koma mabala bozo pesa bandeko basi pasi bozo zokisa mitema ya basi moko pe ya Kasai na yebi awa eza kuta basi msusu bakota ti mabele pona ba douleur ya ba choc bon ba pesa bango bokomona ka bola mutetango bozo zokisa mitema ya basi na banda kuna bino na ba foyer na bino mususu ko tuni ote na boyi na kufaliwa oyo pe ya sona mvela nga Jani akufa na bona kufaliwa ya Jani Fai donc vaut mieux soka moi bêtise mo boya muke au lieu corriger ya olukaka ke no te fois se débarrasser et puis likambu oyo mobali nyonso oyo mwasi abala ye oyo yake ndako kota ki Mario na ndako ya mwasi ozoluka respect ya lolenge nini bapesa yo tango yo ok mwasi abali yo de 1 mwasi azana ndako na ye yo ndo oleke mwasi aya na libala yo ke na libala epa ya mwasi ozozela respect ya lolenge nini flèche aller à accompagner la flèche arrêt tout temps sous batum sous bakolo ba ote bon yo zolo ba bongo est-ce que yo moko pété ngai moko pe na sala pe ka ndenge sala makaka soko bali yo nde muto kozwa ndako eza ta ya kofutela yo nde muto kozwa ndako po mwasi aya na libala siko moi ya des fois na mine yena tout na bandeko o basi babala ka bango o ya baptiste comédie o basi babala ka bango siko bosala net ndeni jour o ke de siko na ndako ya libala na o bandeko pe bakenda kotika yo na ba valise bosa mabe yango mona ebele ya artiste comédien o bakota mabala soki likambo ekomeli akolinga teke sala mananda kunaye akolinga teke sala mana po yebi ke ye donc soki azwi matanga o fête anniversaire akolinga teke o tezele kana palais po palais za ye te palais za ya mwasi yango moni mingi ya bakasaye awa o abala na bar o asara anniversaire na bar ata zui matanga to kutaka na bar écoute ya junior ya vena so junior amorim ay monande makambo luka ve pa boya na été vena kufeli te problème ite ve fona bala problème ite donc car même ça loin comme rapport à matanga yango comme mais tandis que biso to monique au bali fallait être chez toi fallait ba moine comme lioto biso to kutana pa na biso besoin na tala artiste comédien bana promet on peut s'adresser sur bazuli kambo pona nini parce que vous perdre personnalité na identité joie comme on engaille déposer en go tika ngai na boko la bana na yo kaka asanga ba pension alimentaire boy na senga herman pension alimentaire te Dieu m'est témoin na senga kaye pension alimentaire te au moment que moi je lui demande le bana est toujours attends na bolingo esimbité un ango grave pété je suis pas la première ni la dernière personne qui a bénéficié mutu esimbité na senga juste respect. Garde ta banque, je garde ma banque, respect, bana bazana kati. Naye on va te prendre ko fin Herman, naye je ne te, na lieka faka kombo na ngai à déposer en haut. Ko bengi sa mutu na poto, c'est pas facile, j'ai fait deux travail hein, pour que lui vienne au Canada. Il est venu mbalamoko a vu Mukanda. Ko samba pour qu'on soit Mukanda, c'est pas facile, il faut jouer avocat. On joue avocat et simbité, on peut s'y sous. Mais lui, il est venu mbalamoko a vu Mukanda. Ok, nana Kishasa Obala été. Mais je l'ai parrainé pour parrainer, il faut l'ibala. Ok, na Obali après, ok. Mais quand Obala été à Balanga, les vidéos, ils sont sur YouTube. Moi, je tapé 2018, 2019, je tapé ça là et d'autres. Je tapé ça d'autres. Papa naïe. Date ya cash, papa naïe. Herman, ce que linga basi, parce que nous avons tondi basité. Papa linga bango sa na komo na ngai. Linga bango sa ko dénigrer ngai. Linga bango sa ko finga ngai. Linga bango sa ko diminuer ngai.
Ozana bana combien? Brunel, ozana kandate. Zano posé, possibilité ma chérie. Zana pena posé pour le bien. Mais je suis posé, c'est parce qu'à un moment donné, dans la minute, on a bon saban na bac de classe. Peut-être qu'il y a kuna aolia brochette, aolia tige. Donc aïe biti n'engue bana balé, aïe biti n'engue bana muki. Peut-être aolia ba tige na ye kuna. Non la minute, non bon saban na n'engue de côté kabango na classe. Et j'ai un bébé de 6 mois dans ma bouche. Wana peka Herman. Bana nyonso baza ya Herman. Balobi ya liboso boteke so na vie moko mutu mo eko loba na TikTok. Avec Herman to bota 4 mais na mona moko na bota na avant. Non ma question, je suis pas là pour citer ba combo ya batu parce que azape na foyer na et ça la fait propreté que moi si na ayo ka koma mobali na ba panel boy. Siko bébé Yona lo ba mingi boy. Bano na biso molu baba ni lo mo. Aroza na ena 50,000 kwanza. Mais na miso abatu fa bimisango 500,000 kwanza. C'est ça le mal. Herman Kasongo a quitté Canada, a bien vivre na Kinshasa parce que on dit Canada est compliqué, pays des rêves. Ya ba yike belé, ya ba te belé Canada. Pour ni Canada est compliqué pour zonga Kinshasa. Théâtre oyo tikaka avoke Canada, eza théâtre oyo kutate. Lelo théâtre eza sous ndenge peut-être yo longwa raté na ndamba permettre longwa na ta on ate. Elo ngana osenga na bino botika kolelisa mitema ya bandeko basi, ba artiste et comédien. Mutolingi na oyete. Mutolingi na oyete pina na bolingwa solo. Mais faut lire bambo na ye, faut longwa ndeti poto. Omonika ya artiste na biso nani eyenga omoni jara be eyenga biza na pesa mwase ya potongo donc moi ça ya mbelo ya mena makasi quoi ye monde ça lingi na été. Mais si vous savez que reste réalité ni l'exabino na ba procédure ya ironie à niveau wana Herman na son union so yo kisa famille à moi sina yo kisa moi sina yo andimi bo bongisa bo vanda bo kola pas a besoin te kabota bana epai yozaka danger ka ndenge to mona o penza ka nde biso to mona na biso yo penza yaya wanuka danger na bagi pena ya mariage mo sa net maraba jemo boy ka nde biso to mona la pena niveau ya soni wana. C'est-à-dire que ça va somo salimbi soit rosa ane mabe. Mais faut trasiko mabe nini ngana sala ko ya limbisenga o ngana ko limbisete na mabe oyo ekomi. Toye ba ko limbisana pe toye ba ko valoriser ba otozana bango oto komana bango na niveau tike non bobali na église liboso ya bato liboso ya nzambe liboso ya l'état. Et puis na kimotema malamu bo pesa bo pa bo transmettre pa bandeko basi e kozala pasi bandeko basi basunga siko mibalo ba mitema malamu o bo linga bona ndinga solo parce que bolo na semence moko bo ya mabe e pa bandeko basi bandeko ya poto basi ya poto pe bo kanga bien partout mibali bazali ya bien baza ya mabe pe bazali soki ba choix na bino bozo manquer ba mibali na bino bozala na bango ba respect pour na mibali Afrique parce que ba na ba combo parce que ba musicien parce que mingi ya ba musicien pe o ba kindara poto mingi ba buma ba mabala batu mingi ya artiste comédien ba buma ba mabala batu ka pona ba panique wana ke monteur mo boya sikeza non ezana en endurance yé. C'est-à-dire, comme il y a un manque de respect, c'est-à-dire, exagère pour que vous ayez des mobali, tout le mobali na yo, pour les comédien, pour les musicien. Courage. Nyonso to salak et fout amara pour rendez-vous na kibotata. Yo ko komela ote. Yo ko sala mela ote. Mais ozana bana, ozana bandeko. Malédiction na yo et ko kolanda pe bana na yo. Na nyonso to sala to barake Jésus revient bientôt. Herman Kasongo, ce que moni que moi c'est na comité na niveau ya kobima na réseaux sociaux aloba o ya lobby.
na ba vidéo biso so total yoyo na ba propos no soit tenir oyo c'est parce que asuki parce que bido so ke tondima esopanaka yango moko eza blo mususu mutako ngate ke note ce qui lelo problème est commis ba ba condamner nga na se défouler une fois pour toutes. C'est ça que cette femme a fait. Conseil na opesa pa bandeko ba comédien ana bandiko kota makamuna bino so bo sali mabe nga na oya so bo meki susu mbeba nga na oya bo se comporter bandeko na biso ya ba comédien na beti c'était pas ba kasayen na beti c'était pas bandeko ba luba ya ba artiste polikabonyon sona ya mabena ya malamu na moni ndi evani nekolo wana mikolo yango na beti c'était mingi boyokisi biso soni boyokisi kongo soni mingi shega lakisi ekoki totelema nanu wana nde le quoi côté déjà ba musicien ba papa nani c'est qui encore son nom ba papa le roi ba Michel Bakenda déjà ba dosé ba préserver nanu moi ba bombi nanu moi mukie nanu en tout cas ce qui peut sili bongo bosunga biso makasi ba artiste et comédien au bazara na ngola awa ya bandeko ya baluba na insister bien bo prendre conscience parce que moi na mobali nyonso âge ya koluka ko gagner vie bandaka na 17 ans 18 ans so comme déjà na ba 40 ans et comme il risque ndeti ya vie et comme ma facteur chance ça dit faut intervention nzambe ça dit bino pe boyebi ke boleki d'année 40 ans ok bi pété donc Dieu boleki pe ndeti 50 ans bon c'est la facteur chance grâce ya nzambe ce que ça dépend de peine état moleli na bino so ibo finir kara na ko continuer na comportement oyo ya ko luka ka basi ya mbongo po bo escroc kara bango boyela bango bolingo bokoma be escroc d'amour boyela bango bolingo tindika chakal po bo benda ka fromage oyo za kati na bango tout se paie ici. Celui qui sème le vent récolte la tapette. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Merci Nabayike Bolanda Yinga partout. Na pesibino vraiment merci parce que son asali a monté mutosa on esika na ngazate. Na oye la bino penza. Ce qui boye ngape na oya. Conseil, ils à apprendre à laisser. Herman, abisoto lobio. Abisoto lobio. Merci bongo et pas ya Diende ka patron voyou. Merci bongo et pas ya Muto Babengara. Maître lourd HK Boa Mukomboso. Maître lourd HK Boa Mukomboso en direct des États-Unis. Bazara bongo na maître 113 Ngomba Gogota Toulouanda. Sur le total Mupandi to moni bongo DJ Ker 12. Tant to balkaka moi mukie to moni Diego Outiti de la papier mouchoir ça c'est pas s'habiller vers l'argent m'appelle papa Diego Outiti. Mikolo mabanga na mingi ba dédicace na trésor ke ga États-Unis. Bande ko Europe boza ya bino bo limbisanga nano. Mikolo na na States na grand monde quoi. Ingénieur Innocent Mafuta moto pamba na pesimbote. Mon vieux Patrick Kamundende, États-Unis toujours, très très fort, na pesi mbote. Merci na bandeko bobenga boko melanga. Ce qui va remarquer ça, tout bon ça peut qu'il n'ira bien. Et ça n'a qu'une mo analyse moi ya moto de misgela yaki poto solo on a baïke. Serait dérangé, bo affronter nga moto. Bobenganga bokomelanga et ça ngaka bien. So y bona conférence, bozana mariage, bon anniversaire, bona pour ça matanga moi les en direct, bona pour ça concert moi à la filmer. Benga bisoto sango bien pour tout ça lango vraiment bien. Bona pour ça publicité na bino balobela marque balobela ba produit quelconque mo to sala ou bo sala ka ba produit na bino, ba boutique na bino, ba agence na bino, ba maison na bino. Benga bisoto sala ngo bien. Et kozala lisumu soki na babosani kobwaka boss Gilles Nyandu en direct de Kikolo pour vos produits de beauté. Tu bozo mona dans bimsa couleur mon au lait chocolat le roi chocolat te mundu le roi la mundu te bois noir te
pembe la pembete naza netre naza moi musique c'est-à-dire boss Gilles Ngandu na Kikolo pour avoir produit de beauté comment on a au salango toujours bien. On se retrouve à la prochaine la grande famille, je vous aime vraiment beaucoup. Faits sociaux.